Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, ba diaspora nyonso na yebi ke bozali ebele parce que bozelaka oyo bolandaka magazine na bino mbonda ekolo oyo epesaka bino information ya kitoko ekamba makabongo na ye moko le DG valable Alain Dewa. Tofongoli magazine na biso ya mokolo lelo na élément oyo remise et reprise et salamaki na commune ya Ngaba na impact na idéologie tolanda reportage ya Alain Dewa. Il faut koyeba ke na ba moment oyo ya ba remise et reprise ezali kosama na ville province ya Kinshasa na commune ya Ngaba elekalaki kitoko avec impact pe idéologie po mwana mboka tele mukwanga maboko pembe otolobaka sosa mboka azalaki moko sur le terrain pona kosepelisa population oyo subozali komona liboso ya commune ya Ngaba. Tele mukwanga le premier citoyen ya commune ya Ngaba asala musala na kitoko kutu mutako discuter azali te po koyeba ke depuis commune ya Ngaba ebanda lelo 47 ans Tele mukwanga nde ayeko kokotize makambo ya kitoko lelo bana Ngaba balongwa ba locataire bazwa bâtiment administratif na bango moko oyo bakoki kobeta tolo koloba lelo ke bakoma ba bailleur nyonso tout ezali ba œuvre ya Tele mukwanga. Il faut qu'on note lisusu ke Tele mukwanga alongolisa commune Ngaba na système ba fulu oyo tolisama partout po asombela ku maison communale lopango mobimba de manière que ezala centre de transit ba immondice et suki wala kaka te a créer pe ba wese public de ba kopenga ba partout ba Ngaba ba yebi ba koma ko sala zongolide to ba zongolike na nzela avec impact idéologie po ba wese public ya kitoko ezali mwana mama tunanga ili susu nini Tele mukwanga sala ya monene pe akoleka ili susu kitoko na elengi asangisa jumelage ya ville ya Evre ya France pe na commune ya Ngaba de manière que idéologie eleka kitoko bana Ngaba ba bénéficier pe masolo oyo koleka na France et kitape à la commune ya Ngaba côté oyo etali ba contrat ba partenaire yeba ke Tele mukwanga asala yango avec impact lisusu kutu ba partenaire na ndenge lelo ba kota la commune ya Ngaba de manière ko sunga toujours que hygiène ezala kitoko la assainissement yango biso magazine mbonda ekolo baleka Yezu tokitaki biso moko pona kotala misala mona moko Tele mukwanga salaki pe koluka koyeba ndenge nini akobima la grande porte ya kata commune ya Ngaba bino boso komona tala lelo oyo remise repousse salami kitoko oyo ke na batu bazalaki bayemeli Tele mukwanga balobi papa umela na yo po bamona babourgmestre ndenge na ndenge me oyo atiki bango na elembo na motema pe na pasi na esengo ezali kaka Tele mukwanga po misala na ye esalaki emonani kitoko donc ikolobake Ngaba bazali kosoutenir à 100% leader moko te akoki kobeta tolo epa Tele mukwanga na kati ya commune ya Ngaba boka bino moko ndenge ni balobaki na bamonaki caméra ya mbonda ekolo. D'abord merci parce que passage na ye cambio même que mutu azalaka parfaite mais au moins ceux qui tomoni bijou etelemi eza déjà moko ya bolamu ya tikeli biso lelo toza na fierté ya kozala na commune na biso moko parce que longtemps tozalaki locataire commune ya jeunesse ya commune ya Ngaba oyo toza ko représenter topesi ye merci pour na passage na ye et surtout pour na bijou j'insiste pour na bijou ya tikeli biso ekotaki Nzambe apambola ye accompagner ye topesi pe félicitations na mokonzi mboka na bakonzi atindeli biso ya sika to promettre bango accompagnement na biso jeunesse toza na sima na bango. Nous remercions M. Tele mukwanga qui a bien dirigé la commune de Ngaba pendant son époque et nous attendons encore à M. Francis de venir faire ce qu'il pouvait faire et que Ngaba avance avec. Awa biso tokoseka kaka na mwana mboka Félix Tshisekedi tala batu ya malonga ko travailler bango bango yeyo oyo kelelo tokoki koloba ke l'État congolais nde akoti nyonga Tele mukwanga po misala kitoko asali a servi Congo na ndenge kitoko avec impact pe idéologie kutu azali mutu akotika musika te parce que Congo esengi na bato ya boye soki bazali kaka ta 5 Congo ekochange awa biso tobeteleka mbunda. Bana Ngaba bazali kosenga kini bopeto ezala kaka slogan te kasi ezala matérialiser parce que ba bourgmestre sika ba uti kokota musala na sama na kitoko nyo. Ndeko na ngai mwana mboka Congo yeba ke tango tolobaka likambo ya kini bopeto ezala kaka likambo ya bourgmestre yeboko te esengelaka pe population bayeba ko accompagner ye parce que retrocession na mboka oyo ebimaka te ba bourgmestre bakoma na ba difficulté ya kosala kini bopeto botala lokola awa
tozali na commune ya Ngaba esika wapi mwana mboka Tele Mukwanga o azali bourgmestre asalaka mosala na ebe kitoko kutu bilembo etikala ya ndenge na ndenge mais lelo oyo asali ja remise reprise yango bandeko ya Ensemble pour la République bango pe lokola bayebi ke ndeko o musu ya sika akoti esengeli balakisa ye bafai oyo ezali na kati ya commune ya Ngaba de manière que yepe amenga kotia maboko po de manière ke Ngaba engenga otala bango depa ndenge nini bazali kolakisa reporter ya mbonda ekolo bisika bakombolaki bisika bafulu ezali bisika basalite ya ndenge na ndenge oyo ezali kati ya Ngaba et surtout ke Ngaba bosoto elekaka po population bayebaka na bango mingi te importance ya kokanalize bababala na bango to pe bisika kobaka basalite na bango yango bango babetisi mbunda balobi boye naza chef d'avenir tosalisaka salongo ata tosalisi salongo mbongo akolongola matiti ezalaka te kaka biso bamama toza na bafond ya malonga te mosu aza na fond ya 5000 alongola 1000 francs apesa tolongola matiti ebongo akoteka na nini mpona bugumeso oyo ya sika akoti tomoni nanu mosala na ye te toyebi ye te toyebi bilongi na ye mpe te ndenge bazala soki azalaka pembe soki azalaka mwindu soki azalaka ndundu toyebi ye te tomona ye mpe nanu te aya nanu mpe kovisite wenze te bakweya bamama baotekela te mwana mboka Njatelecha Léonard oyo azali rapporteur adjoint ya interfédéral ya funa oyo Ensemble pour la République ekumbamaka na mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe yepe alobi akozonga nsima te nde omoni atambolaki na bandeko oyoyo de manière ke Ngaba ekoka koleta mpe robe ya sika po Tele Mukwanga bundaki na ngonga na ye opakoti aza pe taya kotravaille na bango elongo de manière ke Ngaba engenga bolanda mpe bino moko ndenge ni ye moko mpe abetisaki mbonda. Le système de gouvernance est institué par l'UDPS ezola biso ba limite nango. Donc tozobenga peuple azwa conscience po babiloko ya salité boye et souka. Ils ont mal conçu leur politique publique en matière ya bopeto et aujourd'hui bopeto commis na population et moko azako vivre. Nous ne voulons plus et nous voudrons assez que les élections s'organisent jusqu'au niveau local. Les élections locales sont très importantes parce qu'il y a un de permettre que développement au niveau de la base ezala. To boy ba système ya ba nomination o ezo memela biso ba médiocre à la tête ya ba différentes communes. Awa toko senga kaka la population ya Ngaba boye ba kelika mabopeto ezali likambo ya mutu moko te yo cha maboko ngabla cha maboko po Ngaba engenga mais gouvernement yeba ko retrocéder bourgmestre sika opa koti de manière que epe asa musa kitoko soki retrocession ezalité amambe kiali kibeni ekolbalaka kolelaka kaboye pasi la pasi Ngaba ekobonga te koza pasia biso awa tobetika mbonda. La police ya maya mokali ekangi bakuluna oyo baza konyokola ba population oyo ezali nzinga wana tolanda elema ya Benjamin Kilunga. Likambo ya insécurité awa la ville province à Kinshasa ezakise ko matandelo mais la police pe aboyi na ye kokanga miso po ayebi ke population esengeli à vivre la kimia avec impact na idéologie botala awa na butu vraiment tozali na kata boulevard Lumumba mingi na maya mokali babengaki biso mbangu po bana mibali oyo bozali komona basuka na miyibi bango baboya kotika population na kimia musala na bango ezali nini koyibaka bamama baplante na mitu kobotolaka basaki kobotolaka batelefone kutu ata ozala mbongo wana vraiment okoleka te parce que ezali misala na bango fo bayiba babotola nyonso yango pe la police oyo ezali na maya mokali esalaki mpe bulo na bango kimia kutu tande basi bango maboko bazokobeta biso pipe lokola bana malamu me bana mabe nalobi bamisatu bana mabe makasi boyoka bino mokomanda ndenge nini alobaki na suka masolo 8h fo bavanda na ndako 19h 20h so tozwi libanda tokonyata yo bana oyo bamonisi sopani et surtout na couloir ya likolo oyo en tout cas tozovanda na kimia te bamama bazovanda na kimia te mama atie mikate na ye mwani na ye azoteka bango bakoya baenvahir mama bazwi na babiloko na basaki na bakabelo kokata bakokende nango awa tozali na poste d'intervention mpo mokali donc komana poste ezali ngai nakolemba bango te na baelema na ngai tokotya bango maboko mpe tozotya bango maboko oyo ezali 3e lo oyo
banda na koti awa nde nakangi. Ya boye tokosenga kaka na ba jeune homme boye bake tokosi 2023 et sengeli bo se vivre avec article 15 nenge tolobaka luka ekola ata métier moko tope otekaka po esunga yo parce que musala boye même babokilo na yo et pesi bango pasi mingi ya biso awa tobetisika mbonda. Na cadre ya ko remplir ba devoir civique na ye, les grands DG valables à l'edewa akende ki ko sarole to landa ndenge yango elekaki. Depuis kaka mwana mboka Denis Kadima annonsaki appel ya rollement, ba leader ya solo bazali komonana. Kaka ndenge bozali komona bino moko na bilili, mwana mboka aledewa oyo azali directeur général ya magazine Bonda Ekolo akendeki inde yepe kosarole parce que yango nde ezali devoir ya congolais pe congolaise nyonso ba enregistré yepe azui carte na ye na esengo nyonso. Ils ont droit et aussi qu'on soit carte d'électeur, c'est vraiment devoir à tout Congolais. C'est dans cette optique-là que moi, étant que directeur général du magazine Bonda Ekolo, je aussi parmi les cartes d'électeur il y a Malam pour permettre que le peuple congolais tout à emboîter pas. Je dirais que nous centre d'abord accueilli très bien. En plus, c'est vraiment mingité. Mais le mal est que les Congolais, c'est beaucoup plus simple comme pour engouer comme trop. Or, on a trouvé ça c'est une difficulté ma casse. C'est vraiment le moment où on permet de y a la centre de la carte pour permettre seni à sous tenter on prolonger ba mikoloté. Na qualité na épée ya journaliste kaka ndenge ezalaka balobaka balobi ba journaliste bakendaka maboko pamba te kasi bakendaka pe ko observer. Boyo kabino moko ndenge nini asolisaki ba policier pona koyeba ndenge musala ezali kosalema. Bon, a toza na centre ya Luka. En tout cas bato azokota na kimia. Moutazo déranger moutazate. Ba leki, ba sali, ba bimi, ba zozonga ndako dans le calme. Yango tozo continuer musala on a siko ka tozaka kokoba. Boyende ezalaka peuple congolais, peuple kinois. Esengeli biso nyonso tokende kosarole massivement parce que yango nde ezali devoir civil na biso pe yango nde eko permettre biso tokende na élection ya malamu na 2024 biso awa tobetisi kambonda ko voyager na mokili mobimba ekoma nango lisolo ya muke kuna na quick travel visa boya ebele parce que kuna masolo eza kitoko makasi. Ndeko mwasi, ndeko mobali, mwana Congo, onyokwami ya tro na likambo oyo etali ko voyager na mikili ya poto. Quick travel visa, eye po na kopesa solution na ba problème na bino, po boleli mingi pe bonyokwami ya tro. Yo mutu olingi o voyager partout na mokili mobimba, yaka na lombango awa na quick travel visa, oyo ezali ko fonctionner na domaine ya assistance ya visa rapide. Bandeko, na oyo etali visa d'études, visa d'affaires, visa de tourisme, visa de conférence, bourse d'études, tope visa pona baswa médicaux na yo, adresse ezaka moko, quick travel visa po awa. Nyonso ezo salema na PTP na vitesse moko ya kosakana te. Esuki kaka wana te, na likambo oyo etali billet d'avion, komona na yo kutu pasi te, quick travel visa ezali wana po na vente ya babiye na prix moko ya kitoko. Bandeko ya Congo, bandeko ya Kinshasa, papa, mama, ndeko. Quick travel visa, en anglais, en français, visa de voyage rapide, ayeli bino innovation, topé modernisation, modernité, nali solo etali voyage. Dans la zone voyage, visa, billet d'avion, en tout cas, nyonso quick travel visa aza kosala yango na ngonga muke passeport. Vous en avez voyager au kende poto kende na 5 continents où ils habité. Yaka na quick travel visa, dossier na yo et kozala traité na professionnalisme. En tout cas, toza ko assurer bino visa réussite ya visa à 100% parce que au toza koloba toza na connaissance certaine avérée, une connaissance qui est d'ailleurs attestée dans ce domaine. Nous avons l'expérience, l'expertise, la connaissance elle est là. Tokocha yango na disposition na bino ya ba dossier na bino
pour bozwa ba résultat escompté. Soki olingi ba rêve na yo ekoma réalité, o voyager partout na mokili mobimba na ba condition moko ya kitoko, yaka awa na Quick Travel Visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa. Natalo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion. Boko tu nanga soki bazwami wapi Quick Travel Visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba, référence arrêt Betani na agence Nécropole, premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil. Tope benga bango na plus 243 81 93 39 saede. Na Quick Travel Visa babetela yo lisolo te, yaka omona o vivre réalité. Na Quick Travel Visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete. Mama Christine Pangu, cadre ya AADC oyo ekambamaka na mama Adèle Mwaka, asepelisaki ba membre ya base na ye na bonane tolanda elema oyo. AADC, victoire, 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 Fati Béton, toujours en avance. Na cadre ya kofete ba festivité oyo ya ezoko marqué ba fin de l'année ya 2022 pe 2023 boye ba ke ba parti politique mingi ba sepelisi ba membre na bango pe sanza oya Javé Bobimba ezalaka toujours sans ya feti mingi toujours bazo considérer ko sepelisa ba tuna bango kaka ndenge ezalaka avec impact na idéologie ndenge bozali komona awa bande ko ya parti politique Alliance pour les actions de développement AADC en sigle oyo ekamamaka na ye moko mama Adèle Mwaka basanganaki ebele epa ya mama Pangu Basele Christine oyo alobaki ke akoki jamais kotika ba membre na ye bazala isolé botala bino moko kutu awa apesi bango ba poulet na biloko ya ndenge na ndenge po bakoka pe kosepela elongo na bandeko na bana na bango na banda parce que tozali na mikolo ya bafeti et surtout que azangaki maloba te ya koyebisa bango po basarole massivement puisque yango ezali seul moyen ya kosanctionner pe ya kopona bayeba sekeli bakamba Congo na mikolo oyo ezali koya. Soki yo mama osarole otiki mwana otiki mobali za malamu te mwana sa komi 17 ans 18 ans 19 ans akomi déjà adulte. Il faut asarole toyebi vie ndenge yango ezokende te. Akoza na musala na manque ya carte d'électeur. Wapi carte non d'électeur? Ah, ngai boy. Yango ana akoza eloko musu ya malamu kaka pona carte d'électeur. Yango ana etabiso tozali ba mama tote ya kabana ete kosarole eza droit ya mutu nyonso. Il faut asarole. Ba bénéficiaire ya parti politique wana o mingi bazwaki bilei pe bisengo ya ndenge na ndenge po basepele ngonga bafeti oyo bazangaki maloba te pona ko remercier mama Adèle Ozali présidente ya parti politique na bango AADC pe na mama Christine oyo azali mokambi na bango esika bazali kovanda boyo kandenge nini babetisaki mbonda sengo ntuka tomona nanu te na ba groupe za mnene pe tomona nanu te to féliciter mama Christine nzambe azwa lokumu nzambe apambola ye omsa groupe na biso ekende pe liboso nzambe asunga biso mama na ngai merci po ete biso na changu te biso na changu tozana bolingo azali mama na biso tobenga matembele ya simandako na oyo mama sali mingi pe bazana changu ba mingi pe tokotanga bakombo te tovota bango me bapesa biso ba réponse ke na bima na ndenge na nganda kendeke me biso mama tapo na décembre boete ata pona koleka nanu na makambo azoleka te asunga banda kala asalisaka pe banda kala ezalaka boye mama Pangu Basele Christine yebake oyo osali epa ya bana membre ya parti ya AADC ya mama Mwaka Adèle esali kitoko makasi po et permettre bango basepele longo bafeti na bango mingi kutu ba parti politique et bosana ba membre na bango ezo sela kaka na tanga ba élection pour voter bango mais nango nga bafeti ba monani te me yo o monani esali kitoko makasi awa biso to beteli yo kambonda toujours na cadre ya ko remplir ba devoir civique de Yonzinga yepe akendeki ko sarole ye na mwasi na ye na commune ya Makala tolanda reportage ya Ledewa.
kaka ndenge toyebisaki bino ke mikolo oyo bavrai leader bazali koyebana bino bozali komona mwana mboka Deo Nzinga leader afuna oyo bana makala balela na motema moko kaka ndenge bakretien balela bible yeyo abetaki makolo na madame na ye depa ti kokende na centre électoral pour remplir ba devoir civique na ye etake congolais de père et de mère à 100% ndenge kaka ba congolais bazali koloba ye wana population ba accompagnaki ye po balingaki te batika ye aza isolé bango te mwasi na ye basarole remplir devoir civique na bango bazwi ba carte d'électeur na bango tala ndenge libosa caméra monda ekolo ndenge nini abetisaki mbonda. D'abord on a remercié presse ndenge bo accompagner biso ezalaki vraiment mobilisation te, c'était une spontanéité ba ndeko bilenge nde ba sepelaki ba accompagner ngai vu message na pesaki ya enrôlement massif ya ba jeune ya ba papa ba maman. Alors to constater na niveau ya CENI na bureau tout se passe normalement. En tout cas to remercier ba konzi ya CENI ba continuer na ko améliorer toujours au musala oyo pesami biso lelo ezali lokolo ya discours te lelo ezali juste ko remplir devoir civique nanga en tant que citoyen congolais. Je dois avoir ma carte d'électeur et mukolo oyo kosenga poto ya toloba pour ba discours ezali mais lelo vraiment eza uniquement le devoir civique ya tout citoyen congolais. Il faut yango na sengi na bilenge ba papa ba mama moto na moto aleka na bureau aya kozwa carte na ye. Contrairement à ce qui se disent dans mon photo, c'est normal. Donc il y a eu une amélioration par rapport à la remarque que ça bien pour nous rebondir musale qui est malade. Ezali kitoko komone mama Claudine Kabamba ye moko mama numéro 1 accompagné de Deo Nzinga leader ya bana funa po bazwa ka électeur na bango parce que yango nde ezali oyo ko permettre bango bayeba ko sanctionner pe ko pona ba oyo ba ko représenter biso na 2023 awa yo ozali kolala kozela te tokoma na suka kopesa bakade électeur po boya kotonda na basate électoral ngonga yango yo boya kozwa parce que basate électoral kutu ya kokamwa tomoni ke eza nango polele okosi ozwi mpe na miniti moke okei na yo kaka nde mona mboka Deo Nzinga auti koloba yango tobetisika mbonda topesi ye félicitation. Bancien ya Grand Hôtel oyo tokoma kobenga lelo Pullman basalaki assemblée générale constitutive pona asbel na bango ya sika tolanda reportage ya Aledewa. Basanganaki lokola bandeko na motema moko kaka pona koluka kotomolisa esengo o basalaka yango babandaka banda bilenge pena lelo bakomi bampaka bango banani tunanga ndeko ezali ba ancien ya Grand Hôtel de Kinshasa ba oyo basalaka na tango ya Grand Hôtel de Kinshasa ya ngonga ya kala intercontinental bayebi bango po bavivraka avec impact pe idéologie kaka pona koluka kote wana makambo nango ezala kitoko. Bino moko boza komona lisolo na bango ya kosangana ebandaka na groupe WhatsApp malembe kaka pona koluka kobatela bolingo basalaka nango mingi pe koluka komemaka ngo na cadre ya assistance sociale yango lelo oyo bakani kolongwa na groupe WhatsApp bakoma na bango ASBL po baluka constructure mingi domaine ya hôtellerie oyo ba constate que ekoma vraiment bafoué la carte ya République démocratique du Congo mingi na domaine ya tourisme pona ko valoriser makambo ya ba hôtelier yango bango baninga sangana boye ba mema bolingo yango jusqu'à tel point que hôtellerie ezwa valeur nango la carte ya Congo parce que ba hôtelier pe bazali comparable le col ba médecin tout monde kaka ba ordre de médecin mais ordre des hôteliers ezalaka te okomona ka mutu asali si hôtel na lelo engagé mutu lelo akolongola ebe tango motema na elingi yango boye bandeko oyo bazali ba professionnel en matière hôtellerie po basala na ba hôtel minene lokola ba Grand Hôtel de Kinshasa intercontinental oyo lelo ekoma Pullman bakalaki kosangana bakoma ASBL bayeba atene bakosaba assistance la carte ba problème à vie na bango pe koluka ko valoriser domaine wana ya hôtellerie. Si vous allez trop vite à maison, je devais dire GSK Bolingo. GSK Bolingo. GSK Bolingo. Ok, bon, malgré mon petit babo côté, ce n'est que le début. Voilà.
Voilà. C'est juste le début du commencement. À cet effet, j'ai remis le micro. Mais il faut que Moutazoki Likanisiango, dans le groupe WhatsApp pour l'ensangisa balinga, ezali mwana mboka Joski Monganga Lukusa, oyo mingi mingi basaka la grande hôtel ba ebie po, azali doué de matière yango, apesaki masolango et pas ya coordonnateur Roli, kaka ndenge boza komona azako animé journée oyo, ezali mingi mingi pona koluka Assemblée générale constitutive ya Asbel na bango, depa la cadre masolo, basolo lipe mingi, baluki ko voter ba loi osana kata statut na bango avec impact sur la idéologie pe, babimisi comité provisoire et ko kamba bango jusqu'à tel point makambo e ko koma kitoko. Mingi o bazali komona bandeko bazali awa, ba posaki ba question par rapport ya ba article osana kata statut pe mona moka Roli, apesaki moto na moto réponse na bango avec impact sur la idéologie pe na suka masolo, bango nyoso ba votaki yango avec unanimité. Ezalaka boye kutu na suka masolo ba sepeli balobi ba kokumba mela ba surtout idéologie na esprit moko mais moral po ba luka domaine hôtellerie ezo vraiment valeur na la kati ya Congo po yango ne ezali ko participer beaucoup plus dans le cadre du tourisme talaka kandenge bozali komona baliaki bamelaki pona ko manifester bolingo la bango mwana mboka Joski Monganga Lukusa pena mwana mboka Roli idéologie oyo ezali ya kokuba eza kosenga kutu na bandeko oyo basala na botel ndenge na ndenge boluka bo rejoindre bango po idéologie oyo eko permettre secteur hôtellerie ezwa valeur importance ya Congo biso awa tobetele baoka mbonda. Caricature ya mokolo ya lelo ko kontiri Jesse Demba abeteli biso lisolo nini tolanda lisolo oyo. Likambo ya ba nomination ya ba bourgmestre euti ko samba a la ville province ya Kinshasa et créer ba désordre ba parti politique ya ndenge na ndenge. Kutu mingi kutu basaka elika ke ba kobima mais lokala ba bimite ba tomboki ba façon mo kutu pe ba milongo na bona kati ba parti politique là parce que elika na bango ezaki bazala nommé quelque part. Yango pe honorable oyo to benga kami honorable parce que ye asi a message na ya kata ba mandat mingi azwaka na ete atika ka muto kosala ba constat lelo lisolo nini abeteli biso. Na cadre kaka ba rendre honorable atambola bwe amoni ve mondonga azobima na kanda mabe yoka honorable. Suka na yombo pour le vie mondonga kombo ebimite yokaye. Sikayo ve mondonga pe kuna na kanda azobima na palais. Ba utala de idéologie c'est parce que moi c'est morutu azokama ve mondonga. Donc banone ngai beaucoup mais c'était lelo bakoyeba ngai. Na kanda wana depa ve mondonga aeti na bureau na bango et sika apesa siège à parti politique na bango kanda méchant daze tala makamoni azako sala. Ngai na pesi bino siège na zanga poste jamais bobima. J'ai démissionné à parti. Kanda mabe et salaki papa mondonga parce que akanaki ke abima selon que ba yokana la parti politique na bango apesa bango siège apesi bango bureau surtout mais comme ebimite yango apazi bango yokape honorable na basongi songi na ene abeti bango aya politique ya mboka Congo tobeti sika mbonda elingi kolobake soki komona ebimite yeba ke le panier circule encore turo bimite sa elika atamba la sima okobima tandeve mondonga apasi la bureau abengana ba combattant to ba membre ya parti kutuye amilongoli na libela parce que akalaka ma bourgmestre abimite likambo oyo pe eziyo be kanga motema le panier ce qu'il encore awa to betika mbonda kaka ndenge toyebisaka bino biso awa na mbonda ekolo tozalaka sai esengo parce que tosepelaka ensemble moko na biso akbakisi mvula moko na mokolo ya lelo ye nani bira isusu balobi mwasi kitoko grande journaliste ya mbonda ekolo tolanda page rose oyo na bokebi nyonso na biso ya mokolo ya lelo merci na bino nyonso parce que bozalaki ebele ya kolanda biso de partout par-ci par-là bon continuer na ko s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso mbonda ekolo officiel et ko sala biso kitoko to bosanité ba porte na biso eza toujours ouvert na ba spot na bino ba page rose na bino boya ebele na pesi merci na maître de l'or oyo azali grand juriste ya mbonda ekolo biso a na mbonda ekolo to pesi epe ba bonane na sima ya kamera ezalaki Benjamin Kilunga na bira isusu na bosani lisusu te wanzola nzimbu Igrid Mateta balobi le mannequin ngana bino tokuta na mbala ya sima soki Yesu Kristo akozonga te.